Ngala lingaka ba gaulois te. Ngala lingaka ba warrior te. Ngala lingaka ba spiritas te. Ngala lingaka ba villageois te. Ngala lingaka bango te. La personne de fer. Tu vas mettre la personne de Fali. Vous comprenez? Héritier, Fabregas. Mais quand tu as des fans na bango, na mona bango dirait na mona eloko babakisaka te. Ba yesko ba komati na ba niveau ya yebisa ya tuna na pepe calé, ba yebisa ngo zaka na pota na lokola lingi pa luka talango. Ba leva été pour ni ezalaka na ba fifisi wa. Et puis ba fifisi wa est-ce que c'est la première fois là à Libanda? Na ko pas été. Siko ba leva ke quand? Ponga na ocho kango dirait 2 jours. Tant ba lever na monagi. Pourquoi ba tuba ke no ga ke ba lever? Pour la la na epe ba Libanda. Fifisi wala la Libanda. Et moi là na Libanda ko kende pe boy. A CNP 4 jours Libanda. Pour ni ga ya 2 jours soit il y a jour et un de ti mutu roi yo. Ba lever ndeti mamile là. Et ça la pe biso bien. Pour ni tout solo là. Pour ni mamile là ba ko enlever bango te. Au moins la ça la ba fifisi wa on a ba Virginie. Hein, on dirait pas comment ça la misa na bango na ba tendance c'est comment non. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Congo Winner TV, hein? On vous a la gag, l'émotion, série télévisée, chronique politique, chronique sportive, chronique musicale, chronique chroniqueuse, Tulandangwa, gag, émotion, film, Bulandangwa, na Congo Winner TV. Na Congo Winner TV, ngakutuko, avant ça, petit besoin, na keku s'abonner. Ouais, balubi bongo, moutoua qui m'a moutoua japete. Bissounio se tous abonnés massivement na Congo Winner TV. Na Congo Winner TV, bagag, batriat, bagaguer, téléspectateur, beau s'abonner, et pas ya maman Sarah Kabunji. Ceux qui vous abonnez na Winner Télévision, beaucoup d'ala décider, boutala neti lelo, talagagos, yangos. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous avez une émission à Bissotolo, Bela et votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise. J'ai dit un grand merci à toutes les diasporas qui nous suivent partout dans le monde. J'ai dit aussi un grand merci à Madame Sarah Kabunji, la Cléopâtre, mon seul Kingolo Namouindou depuis London. J'ai dit aussi un grand merci à mon vieux Pépé Tazi depuis London aussi, ma sœur Géraldine Tawaba, j'étais sali. Infinitif Gilles Vassimba Topesi Bambo TBD. J'ai dit aussi un grand merci à mon sponsor numéro 1. L'homme s'appelle le promoteur Popo Diakanoa, le patron du collège Saint-Paul School, le président de Fondation Foudilou. Un grand merci aussi à Asbel Injil, Nabiso Balobinjil, Bopeton $1 à Pamba au Boakissi, Bossotonayo avec notre frère Audrey Mboma, vrai quinois. Voilà, merci très chers abonnés. Aujourd'hui, sur notre plateau, je suis avec Arthur Papa Play, les papes de la presse congolaise. Les deux sur le rappel par rapport au game, tout le monde masolo on se comme les biso nakati ya internet ma mbabade ya kulutu na biso les gens d'amunene na kombo ya Edingwe moto na ngenge ya edi libération ya ndeko na biso Muzeki Ndingu ya mpaka aussi arrestation ya Fifisi, enlèvement ya Fifisi wa tout sur la membre et belé Montréal son même langage, ils font les biso déjà plateau to Panzateke, le pape de la presse. Bonjour mon frère. Bonjour Miliki de la presse, bonjour na abonné fidèle ya chaîne Nabiso. Encore une fois Congo Winner, bonjour na réalisateur Nabiso, boss à chaîne, on est toujours ensemble. Bonjour et puis sincère condoléances na batutu ba ocho perdre oya bango bandeko to ocho mona kaka ndongo lobi na nos na yo to ocho tika oya biso Baoba Edingwe moto na ngenge auto tika biso sincère condoléances encore na famille ya Dakumuda Newman po eno bakundi ete programme pena ne pesamité donc famille ya Yandi Wan nanute donc voilà mais to za a to lukato sola mingi ngai biso to sala pena na moi 100% ya vrai te ba analyse to sala ka o ezala mo point de vue ya bato zo comprendre bato ba tenir biso rigueur pena moi makasité to robimisa o esengi ko bimisa donc voilà quoi. Voilà to simba nanuka
il y a artiste Dollar Star tout le monde qui arrestation na ye ba lobby batinda qui est na prison makala après matanga ya mwasi na Frida mais de à sala qui constat que la fille a kufaki na crise bongo batindi susu ndeko Dollar Star na prison par rapport à quoi? Très bien. Miliki de la presse, ngai na bangaka koleka na ba émission na trop posaka na ba question moi bizarre moi ezalaka la moi na ba piège au sala la tebe. To sala ka fort to lukato so la po ebinini omoni no ka famille pe souci ya Frida balobaki enveloppe il fallait bazwa résultat liboso ya médecin ba ya kokuta ngo na maboko ya médecin déjà za ofungwama. Voilà, selon bango. Donc, on dirait que déjà mon résultat m'a triqué. Donc, et voilà. Et Balobara Nzambe Likolo, l'État nassé. Oh, l'État ça là, Nzamba Zarana torté, l'État pas Zarana torté. Donc voilà, ça la Moussa na bango na temps normal, bango mo bayebi, n'engeni ni bawa me la makambango. Pour moni l'État la biso tokoki, tokoke nangote n'enge batu mususu ba me la ango. Ozolanda. L'État ebi musala osala biso to zaba di domaine te bango mo ba ebi neni ba osala bulango voilà et ko ba kisate mingi na loba nga loba kaboy mili ke moni na prison innocence a raté na loba pété que Dollar Star aza coupable non na prison mingi pena ba innocent ba raté na mona ngo ezalaka ba retomber. Voilà, moi na bena roza na mutu mabe na boma batu trop batu bakanganga te na viola bana batu ba surprenanga te bakanganga te mais assure nous que tout se paye ici bas et ça na ndenge mo soit ndeka to vai no boy par exemple na ba réalisateur na biso réalisateur asala elo mo ba mabe ba soda ba yo kanga nga pe na koti na kati bakanginga ozomona za assure na futi makama marambo mo boy ici na salaki ozolanda. Donc voilà, na mokili photo e bara neni yo tambola to e ba entourage nini yo za na bango pour ne pas mabe la rabiso. Vous comprenez? Bilo mususu yela ba to zalaka ba entourage makambo ko mosala ndeko mosala peut-être moni ne to zalaka boye yo ne balobaka manga oyo eza ya ko beba so ba fandisa ngo pena mususu eza ya bien et bebisaka mususu. Vous comprenez? To se protéger ça la biso bien. Mais c'est que sur Wanaza, Adam de Gonabiso artiste, Frida pas Adam de Gonabiso. Na rollinga mabe morote la muninga Frida Koufi, do la zolela. Donc voilà, justice à Salam Moussala, mais justice ya makasi zara ya nzambi. Et puis conscience na biso, mokonde bisara biso. So ngala lobi ke do la za innocent. Après sur conscience ne moko yebi ke mo ayebe lo mo bo salaki. Voilà un peu. Donc voilà quoi. Maintenant, tout le monde peut le coup, l'artiste Dollar Star a eu un soutien à mes collègues et à mes comédiens. Tu es mon pépé à Maramaro, comment on est déjà bien. Au moins, avant, Balobaranine, et loko babandara na foi et souka na miracle. Départ sur les habientés, au moins, on a fait shit na ngwekenda ka habienté. Pourquoi na lobi bongo? Au moins, na liboso tang makamba Dollar Star ibandaki, Dollar Star kimaki. Vous avez pas tout ba mona que Dollar Star na tana ba mona e li sous-souté. Ozolanda. Donc, et ça dit que, à comme au Batama, Batumsubalo, comme au Vanda Pakalunga, selon les gens dit, à comme au Kende pas Fabregas, Babombier pas Fabregas, après un temps, à se retrouver dans la police. Vous comprenez? Et comité, Yokimaki Ponanini, Tena Kimaki Po Babanda, Kobeta Batu, Bilo Mo Babongo. Or, ce qu'on a dit peut-être le côté au cas que c'est présent. Moni Moutou soit tout Mutu na Mutuka. So Kumba Mutuko, tout Mutu. O kimisa mutuka na yo so santi pena ka mutu ana dae so tindenge mo batu baola nanga OK na mutuka na la police ba beta ote donc la police va protéger yo après ba landela so ko beta kumba a lire makamba onde comment kendele on dirait ba comment ko landela ba sortie médiatique ya bat ba sortie médiatique ya ba Congo ya ba artiste ba ndeko na ba artiste monsieur ba comment ko condamner justice na biso monsieur ba condamner ba famille nde ba comment est-ce ko landela mutu na mutabenda mo mukila. Vous avez bon. Donc voilà, mais la minute on est déjà nous autres y a fruit déjà derrière na mabele na ebinde ni ba osala ba ebinde ni ba osala pour do la zo tamwa kimia. Donc voilà quoi. Voilà, merci que évoluer toujours. Ça on taper na marambo la mingi te pour yo ebi ba raboyo et lequel a biso ba problème belé pas ba artiste ba to ba komo lo ba ke biso to komo sala ba témoignage à mabe
pour ndeko dola ndenge yo sala musala na oboye ba question tout nanga elingi lo bateke yo sa contre dola toza pour dola non vous comprenez toloba parce que comme il y a internet ne tolobaka internet c'est ça qui glisse donc loko so de komi wana il faut to panza déjà donc voilà. Alors tu évolues toujours mon frère Dola Star likambo la ka mutu likambo zo nzete ce que c'est faut quoi assumer nzambe azala nae mambo za kitoko. OK ke bakanga muzeki ndingo muzeki ndingo akanga maki mabimi tango abimi ba live susu ke yezongi. Bon ndeko na ngai miliki de la presse ngai nalingaka trop nalinga po leka be mission na trop pour na mona ozala na parti prité ozala pena na parti prité ozala ka tarande sur la t-shirt na moni ya njili bopeto. Voilà, donc c'est que yo pendo zabwe mutu mususu pa ko ya agence moy ko ye pesi yo pe osali na publicité na temps normal. To sungana te. Donc voilà, ngai ma munde tsabaki ndingu po tenir na yo sepela na. Ezaka yete. Donc bato tout ne mo na ebisio ba Gaulois, ba Spiritas, ba Warrior, ba Wengemen ba nalinga bato wana te. Ngala kana posa botu na ngama kamunde ti ya fali, otuninga bakambo afere. Ah, faire ndeni omoni ba concert na kitoko. Ba concert ya fali omoni ndeni, ah ba critique peut-être place à mabe. Voilà. Mais ko betela ngande ti muzeki ndingo alobi nini. Ovandi otuninga ndeti yampaka. Imaginez. Si on a l'émission yampaka, otani na kati. Ce n'est pas bien. Babiloko wana ya loba bien. Au moins ya intelligent. Mais les apena babiloko to ko appuyer te. Vous comprenez? Ngala se pena yamba une émission pour peut-être tous ba vie. Mais ko appuyer peut-être mutalo ba ka bêtise ou soit afingaka. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas bien. Voilà. Alors tu évolues toujours dans le cadre d'analyse na biso. Théo qui est bien ça faut tu le ba dire manzaka OK bien. On dit le manzaka j'étais sali. Alors lelo tu l'as dit tout la moki 2 jours après tout bon internet c'est ningani surtout hier soir Fifi Siwa porté disparu depuis avant-hier. Fifi Siwa non de qu'on a besoin moi si de ça ne babi mambwana il paraît où pas fabriquer ce maestro pour na rankina ye na héritier Watanabe parce que héritier Watanabe a bougé moi fil novembre moké a juste fabriquer si ba musicien réaction fabriquer il paraît que ba source meke que Fifi Siwa mutu a enlevé c'est fabriquer ce maestro question na eza lango bien mais on va répondre na kombo ya Fifi Siwa on va répondre ndenge yo lobité que il paraît ce que ça qui vrai wana na lingena loba mais comme il paraît wana eza pena na moi confirmation te ndenge lobi que fabrigas mutasali bongo mais na oka moi pour nini nanu banda papi mboma bando sala musala na no ba enleva été to solo là batulora ba Marius Munga mutulora Paulin Mukendi azalaka photo ça mise en bouche avant to bando sala émission aebisi alobi na tuna onini lo ni olingi na tuna ote so ebise ko tuna nga ote oyo tuna oyo lobake ko tuna nga te wana ya ngunda wa tuna na émission ba le va été ba yesiko ba komati na ba niveau ya ebisa ya tuna na pepe kale ba ebisa ngo zaka na pota na lokola lingi pa luka talango ba le va été poni ezalaka na ba Fifi Siwa et puis ba Fifi Siwa est-ce que c'est la première fois là à Libanda oh allez Libanda te na ko pas été siko ba le va que quand pour nga na ucho kango ndire 2 jours tango ba lever nani monagi tango ba lever Fifi Siwa nani monagi pourquoi bato ba ke na ke ba enlever pour la kana epe ba Libanda Fifi Siwa la Libanda moi la na Libanda ko kende pe boy a CNP 4 jours Libanda pour ni ka ya 2 jours soit ya jour et ndeti mutulwa yo ndoza rabo to sala kana mo boy o meminga play to beta tour na carré club na mona omela ba champagne na ba tutu ba ebine singa la ebiki omela ka ba whisky na yo ba tembo na yo ba eba plan na yo so lali na ndaku te ndeti nga boy fona se déranger miliki lali na ndaku te nalo ba ke ba lever miliki yo mukolo yo la ka pe déjà ba Libanda ba va ba mikete ba le va pe na mikolo bon ya Fifi Siwa je sais pas ce ba lever nyango galeli Libanda yo moko lobi pe que il paraît très balobi Fabregas ngana ebité
fifisi wa ba lever pour na cause nini. Et puis yepe non na mona été que aleki na télévision aloba peut-être pour na mona batu ba kizaka yeke finga kindingu na mona finga ape kindingu te so ba lever ça par rapport à nini kapo héritier même qui est. Et puis pourquoi bango ba comme na ba tendance bango ba batu ba oleka na ba télévision basunga bisoto basunga kana ba pecho bazoya sima bazo exemple mo boya bien tala berer ba fe na biso banati lokole basalaka azaka mutu mo ya ko respecter comme il faut mais ovanda bo mona vie aleki na télévision su ye moko ko moloba tala ka ngana obenge vie donc on peut se no respect mais oloba na télévision fali apekisa ngai na sola na bato ya sola na bangote yebisanga pena mutu mo boyo vanda nalobaka bongo nalobaka boya mon frère Miliki chaque jour moni muto oyo aleki déjà 18 ans azalaka derrière mutu ou soit az inconscient ou soit az ndoki ozo comprendre mutu akokoma na niveau te ke yonde ozabwe na âge na yo oyo ngai na tindaka yo ndeti ngai na yebisaka na émission na kolata ka chapeau te kolatela ka nga polo pembe na émission te donc ngai fona yebisaka loko nga la sola na réalisateur wana te yo pe ko sola na été ou soit komi kindoki ou soit nzamba tindo na mokili po muta salela ka yo ozo comprendre mutu wana ndenga zali na ndenge yo zali yo faut vivre yo faut na savoir na yo ozo comprendre journaliste ayena savoir na ye aya pesi na orchestre mo boy ba pesi oyo singa ba pesi ce qui calpin ce qui voyage mais ko imposera mutu te ke ko yambaka so intel te nati lokola ndo sala musala bien mais bimamba mo ke ngai d'ailleurs na yamba muzeki ndingu après comment muzeki ndingu ngala leka kuna te ba jeune bango ciao chacha o meto ekomi ba je ozo comprendre pendant que presse o eza 4e pouvoir ozo comprendre eza 4e pouvoir faut respect na ngwezala on dirait bandeko na biso ba mo sala ngo na loyenge yango mona na lobaka yana batu mususu ba zabandoki po monito neto bandako la miliko sekate neto bandako la bandako musuto kotaka te mona mère ebisa otala kokota kuna te bazaka bandoki kolia biloko masala te ba bandoki mais lelo nire ti tokola boy biso soto bosana tokokutana ka na batu ka boy mamo ba che damas to dame ça pour otana ebeta dame intel batu bandoki wono mona ba serito ba petit mikie o bazaka bandoki na ba quartier bakola o bandoki pe ba 40 ba alit edinge moto na ngenge batu ba excuser bandolo ba na télévision akufi na 75 ans mais bandolo ba ya zandoki don ndoki pe na ko maka petit na niveau ya ba 40 ans ba 50 ans siko bandoki ana bango yo to mona to mona ba kindoki ndeni yo asindoki o mona ndeni nzambe pa lobaka na bible ba lobaki bokoyeba bango na bizaleli na bango osomon mutu na lobango tous les jours mon frère biso nyonso photo za nelembo ya musala na biso mone to sabo so ba kotio na kati ya lupango mobo ba yebisio Lucas Sango na kati kende bengela biso papa mobo asango za kati wana aya boy yoso koti ba pesi okombote so koti so talika yo moko yeba sango rombo no mona ka ba coutrement ba coiffure e kateli mandefu omona ka ke o sango so ba yebisio kotala ndako wana omona kota lupango mona danseuse mo azana yebise aya boy danseuse oyeba emba moko oyebe na mo ba choko oyebe na mo ba string vous avez pas tout ba excuser nga oyebe omona na mo ba tatouage suki mo chango mo jaune vous avez pas mutu fazala so babi okuta peut-être na boxeur ke ba kuneza kira ba boxeur so yo mona kama makofi na yemo ko vimba vous avez pas pasteur faza apena bolembo ba pasteur et ate que to ko mona ba confusion de to mona na télévision pasteur aleki musicien aspect musicien kati pelouse pasteur akati bougi musicien pelouse normal pasteur yemora tienzela vous comprenez donc mutu na mutu al sala musala na ye na temps normal et sala biso bien le journalisme talaka yo ndongo sala musala no bien boy et comme pe na ba point oyo batu mususu ba mo traiter peut-être des mendiants pour batunde ba comment sala musala ndenge mo boy ba yebi ke so ba moni miliki bata ba YouTube journaliste ya bata ba bêtise vous comprenez donc voilà ok ça boulot noble ça boulot ya ba patron
eza boulot bato bafuteli ba minerval olanda sala musala na ndenge ya bien bando sala biso bien na place ya luka kozonga azonga na babilo mobo ya ba tendance pour comme ke ba enlevaki yo voilà mami lela pe ba enlever ndeti mami lela et ça la pe biso bien poni tout solo là poni mami lela ba ko enlever bango te au mona ka ezalaka ba fifisi wa ba wana msusu wana ba Virginie on dirait ba commencer la misana bango na ba tendance et comment non lelo edingo mutu na ngenga tiki biso biso toyebi atake kacher mais bato ebele babi baolela ye Toshija, viens bien dire bisous. Mais tout le monde me dit que tu as de ça théâtre. Donc il va comédie ou doit couper. C'est ça va cacher ou doit couper de comédie. Et ça ex caché. Oh non mais il nga bunda soutien. Et là ndenge ya polémique té, il nga bunda soutien. Donc ça pena que ba artiste ndé ba couper les artistes. Ba artiste comédien. Oh. Je comédie au jouer. Na mona comment ça appelle banzonjing. Na mona babenga pe na nzonjing msune sobe mingi joua na muyombe gauche. Ben ouais. Mona kikedi. Na mona joua na bango. Mais ceux qui peut-être ba catcher ba lelaé, ba lelaé lokola ex catcher et puis ex mator na bango. Ah double brassard. Double brassard. Da ko fi comédien catcher. Na nenga fote yoko ke na ndenge oyo lingo kindi wana te. Te edingo moto na ngenge batutu ba yebiye catcher. Mais comment na tamoko boye, akoma ko sala théâtre. Donc si na ba comédien pe faut ba lelaé. Na ndenge mo bo bongo donc voilà. Voilà, merci. Piroge ayaka le roi musicien. Animateur pas esimbité porte-parole. Porte-parole bo akoti nzonjing. Vous avez bon, c'est le l'homme avait lié. Ma comédien va rouler là, va porter parole. Donc, Kofi Olomide a été date na hippodrome. Félicitations à Kofi Olomide, à Gbada. Donc, il y a l'on a l'ingara yango. Nga linga ba mission soba kende liboso pour faciliter tout le barango na ba télévision. Hippodrome de 2025, tout le monde date bimi. Tout c'est la Kofi Olomide. Tout peut ça ba coup de chapeau. Au moni batoana, au moni ba Kofi Olomide, ba le roi de la forêt, ba Jibem Piana. Moni ba père wana nga benga bango le roi ba na benga mo ba Simo Kimbangu. Vous comprenez ba vrai ba légende yo saranate ba to yo kumisaka. Omoni soki muta obeta masolo ndeti ya ba carton plein. Muta nga beta concert à sala plein à mona le roi de la forêt. Vous comprenez? Donc bango bato wana ba to ba trasanzela. Bato faut basambela na ba esprit na bango ba mise faut basambela na ba esprit na bango et puis comme on a ba vieux banda musique ti lelo balobela bango leo na ba internet donc blague te ba marai bazab ozomba ba fait josar nyoka longo bazab ozomba ba mise baze belé bo sentir pena ke ba vieux na ti lelo ba jibe ba komona mo batanga na ba télévision tout le monde le roi de la forêt en février, le 15 février, donc voilà. Voilà. Oh, il y a papa chéri Jibem Piana, ou quoi, ni langue pour na makambuya Ségan. Et elle va misser Moussou Basala, Bakendara, wa asili. Neti ba, nanenge ba polémique, te va misser le roi Baris Matadien. Misser le roi Chikito. Nebi Gewana Batuna, tant que n'a pas comme on se pelate. Voilà. Donc moi je que mutumo basala que fort mais on dirait ayo kana lisusu te. Ozo comprendre ti ba principauté. Moi ministère mo boy comme on a ministère le roi Mirage. Accueilli mais ministère le roi J3. Ozo aime bien mais donc voilà bato wana ba bato ko encourager pour na lobaka yango boye na muto azoka $50,000 na muto azoka $50 biso soto aba gagnant o azo gagner ndete yenda aventurier donc faut ça l'effort au gagner à 10 francs donc voilà merci le pape de la presse tu connais biso na suka d'autres éléments pour tout me kana biso ko désannoncer émission na biso alors
nini linga bakiso bakisité pesa bambote na directement Fondation Pépé Tazi collaboration avec Audrey Mboma vrai qui non Njili Bopeto donc tellement na Njili muta salita za tango nga pe na sepena la tango no kuti no Audrey Mboma ya solo merci la batu bazo occasion la ndabiso lelo toyebi ke toza batu n'aurait pas beta pe libaku bo tenir rigueur te metolo bakane na loba na débit toza na 100% raison te les ara point de vue na biso par rapport à makambo na pesi mbote na batu to balingaka ngai Rodrigue Katende na pesi mbote place ozali ya Willy Mouché Nicode Mboka na pesi mbote na Jimmy Matoko mon vieux venango Augustin Bofonge Bombanda batu to balingaka sur Playboy le pape de la presse Berveli Loulou Lionel Loulou Victoria batu to balingaka nga bof nanga on est toujours ensemble mbote pe na yo et puis merci na invitation salinga bien merci na passage na yo mon frère Mélègue de la presse. Voilà, merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Je dis un grand merci à toutes les diasporas au Batali Biso Mukola Lule Bandele Kino Suka, merci pena ba combattant nyonso au Bazali Banda Mboka. Merci na madame Sarah Kabunji la Cléopâtre Marcel Kingola na Mundo de Paul London. Un grand merci à mon vieux Pépé Tazi, la personnalité des bienfaisances de Paul London. Un grand merci à mon frère Audrey Mboma vrai kino autrement Djili Nabiso donc Njili Bopeto yande ko Nabiso Audrey Mboma vrai kino to se peut bino ba frère rebelle jeune soutenir jeune Njilo soutenir Njilo pour Njili Ekende Liboso. Voilà, je dis aussi un grand merci à Montréal Adida Lumumba l'homme à la taille S mon cordon mon chef. Un grand merci aussi à Israël derrière la caméra donc je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle mauvais papi Mangala de Jarka Orphelin riche Cédric Mbakira au banque. Je te salue mon vieux papa Diakano, merci aussi pour les soutiens. Merci très cher abonnés, on a vu nous. Tu écoutes les yeux, ceux qui sont massés à Zonyété, restez branchés sur notre site Congo Winner Télévision. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.